Alors, welcome back na Welcome TV. To moni ba nenge Mama Olive Lembe akene kosala mausolée à papa nae. Bien bien na sayo bande konanga ke nous tous nous allons mourir. Et puis tant que yo sala makambo, zo mona ke non, même si peut-être yo sala makamba bien aux ayants que zo ba n'importe quoi. Mais en malamu mingi yeba ke mukolo kufa, tu seras jugé et oyeba na ceux qui yo na raison ou pas. Et puis na bandeko ba benga na katia soko benga pe na benga na numéro na yo oya normal et bima comme ça après to ko so la passer sur live na ko répondre muto azo benga na privatité. Alors tous ala quand même bateau yo tous ami bali ya solo benga na numéro na normal ceux qui ont besoin to so na yo après émission on va causer ensemble. Nous sommes tous les Congolais de Tolobi que bandeko bazo kufa na Beni baza bandeko lokolanga. Je dois pas en parler. Alors, on continue. On parle maintenant de Moïse Katumbi, candidat au Bino Bondimaki. Maintenant, si Bino Kenazana bandi monko oyo bande kona Bino bakombi balobi pour na Moïse Katumbi na mususo yo Kamere na o nani mwana Tshisekedi nani oyo Félix Tshilombo. Ils ont vraiment mapé pas. Ce sont des vrais traîtres. Ils ont pena bateau bazote kamboka na nenga osakanate. Alors Moïse Katumbi évacué pour des soins en Afrique du Sud le vendredi 20 mai 2016 à 21 h. Le gouverneur honoraire de l'Est Katanga, Moïse Katumbi, a été évacué dans un avion médicalisé vendredi le 20 mai soir vers l'Afrique du Sud pour des soins appropriés, hospitalisé à Lubumbashi depuis quelques jours. Il a été inculpé pour atteindre à la sûreté intérieure et extérieure de l'État est placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général de Lubumbashi. L'évacuation de Moïse Katumbi fait suite à l'autorisation accordée par le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, vendredi le 20 mai. Il répondrait à une requête en expatriation de Moïse Katumbi pour des raisons de soins médicaux en Afrique du Sud. Introduire par le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, l'un des avocats du prévenu. Relire aussi affaire Katumbi, la troisième audition reportée, mais fait observer le procureur général de la République, Moïse Katumbi, inculpé et placé sous mandat d'arrêt provisoire et inscrit au devoir de réserve en ce qui concerne les faits ayant donné lieu à l'instruction du dossier judiciaire en cours. Le non-respect de cette condition, précise Flori Kabange Numbi, l'amènera à retirer l'autorisation accordée à Moïse Katumbi. L'ancien gouverneur du Katamba est accusé de recrutement des mercenaires étrangers pour déstabiliser les régimes en place, ce que les prévenus nient. C'est d'appeler notre correspondance hollandais Makuka depuis l'Hollande. Alors, Bandeko Bazan a besoin de la suite information. On a beaucoup de Facebook, on a besoin les amis de Welcome TV. Ou bien beaucoup na Bienvenue Welcome, ou bien na Welcome Télé, ou bien beaucoup sur la TV RDC, pour mon information. Alors, message on a zopé ça, na pourquoi déjà, tout le monde on a YouTube, na biso ya Welcome TV, ou les sous ya TV RDC, ou les amis Welcome TV Media, pour mon a ce message ou na pourquoi na YouTube. Alors, nous sommes là à la télévision, nous avons le biquet. Binomo bomoni muto et binomo poni ke bambande comme suba poni qui a la président en Congo manifestation muke et PC maladie manifestation muke et sali ke akota koma manifestation ya muke kaka dans muto yo au bino ba mususu bozolo ba qui a la président Congo. Alors bande konde na zo sabino ke tozana site mon a ezanga na l'Angleterre awa beaucoup de la Facebook nanga o baza siko beaucoup de la Facebook nanga ya bienvenue welcome bo taper bo mona nzembo moko oyo ndeko moko ya mwasi ayembeli chef de l'état na biso Joseph Kabila Kabange nanga na chango lelo mena biso na chango bolo ba ngam na zo kumisa meza na Voice of Congo. The Voice of Congo eza sito ya ba combattant na Londres awa donc nzembo on eza na kati donc na rocha yango donc ba tie yango donc bino ba combattant donc eza site na bino ba combattant. Donc nzembo moko kitoko ba yembeli penda chef de l'état Kabila donc nzembo wana eza na site na bino ba combattant na chango na Facebook nanga ya bienvenue welcome botala bomo na nzembo wana bula nango tina suka bomo na pena website na bango ya site wana ba combattant eza wana siko bolo belanga bozo combattre contre qui ou peut-être boza la besoin que non bat loko la biso
mutumoko ordinaire o nzambe a inspiré qui na lo baba bien fait o ya chef de l'état bolingi ngana lo bakate bino bosala ba mbuyema na bino. Alors nde tozolo basiko likambu ya Beni wana qui est en train de profiter sur la guerre de Beni. Avant la zone la bino na lo bino qui profite sur la guerre de Beni. Bon on a nous information oyo ndenge inauguration ya 4e avion na biso le chef de l'état Joseph Kabila ndenge inauguré kiango. Alors reportage please. Voilà. Le chef de l'État vient de poser cet acte. Et de façon traditionnelle, n'oubliez pas nos traditions, nos coutumes. C'est fait, le chef de l'État vient de couper le ruban symbolique. Excusez-moi. Il va s'avancer. Et pendant ce temps, vous avez suivi en ce moment-là ceux qui partent, notamment le gouverneur du Congo central, qui est en train de prendre Kimpavita. À ses côtés, les notables Congo, Né-Congo. Et de l'autre côté, c'est cet avion Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta qui va voler dans quelques instants aussi pour Isiro. Et donc, ça couple ces événements. Le temps que le président est en train de visiter. De l'autre côté, à Kimpavita, les gens sont en train de chercher à monter dans l'avion parce que dans 15 instants, ce sera le vol inaugural. Kabundi, le chef de l'État, est dans l'avion. Twasa kila wetu kuko mamengi panji mfumo wadi tunga Joseph Kabila Kabange okarimwikala momana kwikala mubwela mundeka urubikala babikala Kimpavita mamweu uvumwikala mumona mushindo wa kwenza mudibu munena mu chikondo cha Jipanda ni uvumwikala mwenza mosu ngena mwa kwenza bwase bamanye sekiltir wadi tunga da Congo Democratique urumwikala mushindo kai kwa kwela mpata kumyanda mishile shilana mfumo wadi tunga Joseph Kabila Kabange oeji ba pilote moi kuchanza bajini cha kumana mushindo wakuye nindeka wa Kimpavita udini cha kuitono kulusekalwa mwanda ku Congo Central urimwikala uyikila ni hotesse urimunda mwa ndekeu walubwase yeyewu kurimwikala umona mushindo wakuya ni abaponso bikala munda mwa ndekeu ba passager wakumona mushindo wa kubafikisha kulusekalwa mwanda nindeka mukowabu ujumwikala wa Anouarite ye udumwikala uye mutangile kuluseka lwa Isiro udipenda ni bamena bashile shilano udipikala babwela mwemu anubwa kuya na nkumfu mwadi tunga Joseph Kabila Kabange mumana kukosa riban symbolique udumwikala uleja bwase ndeka imana mushindo wakuya ye yankayenda wamana mushindo wakusomba munkwasa wakuja umvuila mfwekenke idi mwomu ni watange ni wambushika mesa kadibumu wakutangila we musukujila buchintu uteka ne mfumwadi tunga udumwikala ukachila ujumwera bwakusharika bwase ndeka idi misumba ndeka miaka na mijalama idi kengela sebana bamwene kong badibikala benda yeya ni Justin Kalumba Mwanangongo badibikala bamno mushindo wakukachila kuyikila kusharika bwase ndeke izi ndeka ya mushinga mukol idi mikali sharika sebana bamwene kong mpinjehu badimudisa angali fitabuni jase mushinga wandeka mumona mwakubweka niniba muna mushindo wakuikala muchikondo chonso ndeka miko wabujiri chakulu kubwaluka adi muna ni mfumu wadi tunga Joseph Kabila Kabange urutana mwabudi bantu bateka bagage ame wakudi tangikile kumwana ni bidi musekirite ange bene musekirite wakunu sharikile bwase muji mumunena uri mwikala wenjibwa munda mwadi tunga da Congo Democratique mache mudibango ambila bawetu umakulu wa Lingala na tondi botondi kote Kabundi tozali komona wana RTNC nzabi lelengo bya makasi kolakisa tata mukonzo ko Joseph Kabila Kabange na kati ya mpepo na kombo ya Kimpavita yona zali kotana kati na yango tumona ki pai wapi kumonene ko Joseph Kabila Kabange afanda kele mbo botali sete pepo ya biso penza eza pona ba congolais kasi za kosomba manantere kambeli elamu ya misana kati ya mbula matari ya mise mokozo kiste matata ponyo lolengi misami zali ko salema lelo eza mukolo monene penza moye pepo ibale ezala Kimpavita ezala Marie Clémentine Anouarite Nengapeta bango babale bazali ko butwa likolo ya Congo Democratique lokola Kimpavita ya kokende kino oyengumba mwanda epai wapi kuna mokambi ya etuka ya Congo Central
Jacques Mbadu Situ ye akwemba penza na esengo mpepo ya Kimpamvita bongo ongambo ya pepo Anuarit Nengapeta yango kobutwa kino ngumba Isiro tokyo kata mabele ma otuele epai wapi mokambi entuka Lola Kisanga yepe azali kupona koyamba pepo na lokumu penza kasi yambo ete kumonene ko Joseph Kabila Kabange akata elamba ya bopesi nzila ete pepo ya biso etangwa likolo ezalaki masikule mai masakola mia wakati alibanda ya pepo ya njili epai wapi mokambi mwa mokonzi Kinshasa Andre Kimbuta moto ayambo azwaki maloba na toza komona tata mokonzi kolo azali kotala eloko yoko na yoko kati ya pepo lolenge salami kasi tokundela biote pepo eye euti okati ya mabele ma Canada ezali pepo ya sika penza ekelami uto mobu koto ibale na zomi elembo ya botali sete ezali penza masili masika mai makomi mabane ekolo Congo démocratique na esengo boso pola kosala mobembo pe kuno kati ya yango mokambi mwa mokonzi Kinshasa Andre Kimbuta talisaki ete kolongwa mia zomi na sambo sanza mitano mobu kotoko kama limbwa tuku libwa na sambo kino mokomo lelo eza mikomi miza kotalisa penza lisitwale ya ekolo ya biso sokolobi ezalaki bongo bosomi pona tina ekolo lelo eze pona tina botangu ya bato lolenge tata mokonzi ekolo azali kokita sika na kouta kotala Kimpamvita katikati ya yango mpe kasi na sosele eloko yoko mokambi engwa mokonzi Kinshasa Andre Kimbuta azongisi maloba makotalisa ete kumonene ekolo boso ba parlement atalisaka soko bokondima tai na ngai te kasi bondima tai na misala miye ngai nazali kosala kukuma mengi panji. Merci beaucoup Moudibangou, amis téléspectateurs. Vous avez suivi vous-même le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'est fait l'honneur de représenter tous les Congolais en inaugurant les vols commerciaux de Nengapeta, Clémentine, mais aussi de Kimpamvita, deux grandes dames de la République démocratique du Congo. Mais le chef de l'État était en train de ressusciter le martyr de la République démocratique du Congo, les femmes, les hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué l'économie, qui ont marqué la culture de notre pays. Il est allé lui-même faire le tour du propriétaire dans Kimpamvita en ce moment avec le Premier ministre Matata Ponyo. Macron, le chef de l'État, est descendu et en ce moment il va saluer l'équipage, mais aussi en ce moment le protocole annonce, pendant que le chef de l'État est sorti de Kimpamvita pour aller du côté de Anuarit Nengapeta, il est appelé donc tous les passagers qui descendent en ce moment dans le Congo central, le Congo profond, là où Kimpamvita, la grande dame, a dit donner de tout son corps et toute sa valeur. Matondo mingi awa bena kacha kumona kuna boweka tuka mfumo ya insi mekwenda kupesa nzila samu na kupesa nzila na kubanda bisalu yatilika mepesa ntete na kati ya avion ya Kimpamvita ya mbala ya iya nimekwenda na avion Anuarit Nengapeta kisika wapi yani kusa kumonisa na bisika wapi yani mekusa kumonisa mutindu bisalu kena kusa kubanda wapi betike banda gouverneur Jacques Mbadu Situ yina yake kusa kumonisa bisalu mbote gouverneur betike kwenda kizungu ya Congo central betike na Kimpamvita betike na kata kumona yao au wakele Kimpamvita bubu ya betike banda nzetelo nki kiesi ngike na yao samna kusa monisa betike banda kizungu ya Congo central qui est ce que n'est parce que pour moi ici qu'on continue à honorer Congo central. Mais ça que même na bamvula lutaka mbuta kasavubu pendant qu'on honorer ve mais yandi pour moi ici yandi mutukuisaka samu na ku ressusciter mémoire ya mbuta kasavubu na kutungula ni mausolée. Maintenant, il y a des pesa betu, avion, na dizina, il y a ndona betu. Donc, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Matondo mingi inabime katwa kulanda gouverneur ya Congo central Jacques Mbadu kusamonisa penzati bombe kupesa bao avion ya Itoko ya Kimpamvita yake kusamonisa penza lukumu mingi ya bana kizunga ya Congo central ya teleka befo na sabati awa na nganda ya avion mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila Kabange kusapesa nzila penza na kupesa nzila sa muti bisalu kusa banda na tabantu na kizunga ya Congo central samu na inkive na kizunga ya Otuele inapige kusamonisa penza ya Lola Kisanga yake kusapenza kumonisa bisalu kansi na mtangu ya kuna kizunga sa Congo central uina gina kata mata na lutwalisu ya gouverneur
Congo Central Jacques Badu Situ ba uyina kina kacha kukota bakitula bandu kumatana kukwenda baba veyo kile nzitule yanteke mpangi nkuku ba mingi